CongoDialogue.com www.congomasolo.com Kitoko Obi Ronaldinho le King is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue. Miso ya bato ekosaka mingi. Miso ya bato ekosaka mingi. Okokoma bilatela empona miso ya bato. Okokoma bilobela empona miso ya bato. Okokoma bisalela empona miso ya bato. Yokokoma bitambola mpona miso ya bato. Yango ndima Yesu na vina yo. Yango ndima Yesu ako changer vina yo bien-aimé. Yango ndima Yesu na bomoi na yo Yango ndima Yesu ako changer vie na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, libota na Nzambe bato Yesu akufela bandeko ya biso. Bien-aimé Nzambe apambola bino bisika na sobino bozwami au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé esali pasi esali mawa na remercie na no bandeko nyonso batindelanga ba video. Bien-aimé bandeko batindelinga video moko oh lolololo esali pasi na kotiela bino video wana bomona moto pona misu ya batu mutu akufi. Oh bien-aimé bato ebele ba bebe sa vina bango pona misu ya bato. Bato ebele bakoma ba drogue pona misu ya bato. Bato ebele bakoma bisalela na mokili pona misu ya bato. Bato ebele bakoma bilobela surtout na internet bilobela mokolo kutana mutongo mutolo bande yeyo poka na misu ya bato bilobela. Bien-aimé ba misu bilatela ba vina bango pe beba bien-aimé oboma mabala na yo bien-aimé pona misu ya batu hein olingi mobali no azaloka mobali ya moninga mawa donc mobali na so ba pesi ozo lula ona komona oyo kutazalaki ne bien mutu musupo lingi mwasi ya moninga ozo mona mwasi ya nde bien ba peso mwasi wana okosenga ya yo azonga mbango mabe kolula biloko baninga sepela na oyo ozanango. O Nzambe apesi yo sepela nango. Sepela na bozwi na yo ate ya muke yeba ko s'organiser. Talelo batu bele ba bebisi ba vina bango. Misu ya batu ekosaka bien-aimé dans le Seigneur. Oh bien-aimé, batu mingi batongi beglise bâtiment pona misu ya batu. Kolia batu ba mbongo bien-aimé, batu wana nyoso bokende lifelo. Mais bien-aimé dans le Seigneur, avant na tiano vidéo wana bomona pona misu ya batu ndenge mutu wana komi na kufi pe bakundiye. Bien-aimé, avant na nous nazo senga na bino. Donc comme na rubrique moko na bando sela siko ba témoignage ya batu pe po bande ko bele bobenga bozona ba témoignage ki toko nza mazo sela pona bomo ina bino ezana batu bele pe bazana besoin ba témoignage na bino e ko sunga pe bango ya nazo singa na bande ko nyoso balandaka biso so za na témoignage ya eloko moko nza basana bomo ina yo selelanga video ata na téléphone na yo tindelanga ngo na messenger voilà na Facebook tindelanga yango nako sala video. Voilà, na kotia pe photo na yo, ndenge na tie photo na kotia photo na yo, et puis na lobelio, et puis na tie pe video na yo batu balanda. Video moko ya moulayi mingite. Ce que ça moulayi donc 10 minutes. Voilà, ate à 3 minutes, ate à 5 minutes, ate à 7 minutes, ou ate à 10 minutes. Na sepeli na sœur nanga Mireille Lokeni, na message qui toko salela kingai, vraiment, au salenga 3 témoignages. Na ko singa na yo soko sala 3 témoignages on a 3 vidéos à 10 minutes ou 5 minutes donc na ko tia yango ndeko nanga pe nanalina kombo kitoko mo États-Unis vidéo message pour singa témoignage ya mwana sur nanga pe nana bozo belé bien mena bozo landa so za na témoignage moko nzamba sana bo moina yo bien me ko sunga bato ebelé nana besoin ba témoignage na bino c'est nanga ma vidéo mo ya muke ate à 10 minutes tielenga ngo na Facebook voilà na Messenger bien aimé na kotia photo na yo et puis na lobeli baninga pe na tie vidéo balandi et puis to tielongo ba verser et ko sunga bato ebelé bien aimé osana adresse ya bien awa
pembe na pembe. Vérité de very. Révélation de reva. Pona batoyo Yesu akufela. Bien aimé avant to sambela, avant to loba. Totano vidéo oyo bien aimé. Mutu ye moko pona misu ya batu. Konkura masanga. Ameli masanga ziki se biloko no sali bumu. Pe abeli asanzi akufi. Pona misu ya batu. Na matanga na ye ba payen bazo sopa ba whisky. Poza ka muta masanga. Bien aimé ba ninga yo sala na bango mukoloko kufa. Ka bango nde bako tinda yo na lifelo. Bako memo na l'église catholique. Bien aimé rien à voir na nzambe bake lelo kuna. Bien aimé ba memo nde na lifelo. Bako memo pa ba faux pasteur na bango ba ko sambela ba memo nde na lifelo. Oh bien aimé le Seigneur yangoyo yakoyo ba le vrai Dieu. Jésus-Christ a tiré ko tonga église bâtiment te. Biso de exemple ba disciple Jésus-Christ. Jésus atinda kaka ba messager pour bana na ba ye bandingi ba tambola na ye. Tambola nde na Yesu na bomo na ko tango na tata pasteur te. Ko nda ba réseaux sociaux te ba moko ba bunga nzela ba ka ko défendre l'église bâtiment pour ko nde ba zwaka mbongo. Bien aimé ko landa ta bango te. Ko landa ta bango te bien aimé le Seigneur ba no sengo ba mbongo nzamba za na besoin mbongo te. Ani na besoin motema na yo. Ana besoin otika nde vie à péché. Ce que Dieu demande. Oh, bien aimé, c'est la repentance. Que veut dire la repentance? Le retour vers Dieu. L'abandon du péché. Yemo ako tambola na yo. Yemo ako briser yo. Tu seras baptisé du Saint-Esprit. Bien aimé, ako tambola no potiki mokilo la zubo mo inayo. Alléluia. Makamanza beza makamba mbongo te. Bana nzambe bakabananaka. Quelle grâce que l'on a l'église bâtiment na bango te yeso loba ki bomone ba église nyoso yo ba bâtiment oyo nyoso ko panzana voilà yeso tele ko tonga église mon côté à côté na ba temple pas bimsa na ba temple appelé l'esprit du Seigneur est sur moi car il m'a libéré pour libérer les captifs ça muto kangami voilà a bi pote ba avec les ba moneza avec ezali muto ko famille avec ezali muto oyo azo monter que yesu ça y est alandaka Moïse alandaka Jean-Baptiste aza aveugle voilà nous sommes au temps de la fin au temps de la grâce avec notre Seigneur Jésus-Christ tout un autre vidéo oyo bien aimé après to zonga to pasu la makomi mis yoka tem na biso misu ya batu ekosa yote bien aimé tala image oyo okolela au nom de Jésus-Christ. Miso ya bato ekosaka mingi. Miso ya bato ekosaka mingi. Okokoma bisalela mpona miso ya bato. Okokoma bilobela mpona miso ya bato. Bien-aimé. Okokoma bilatela mpona miso ya bato. Yokokoma bitambola tambola mpona miso ya bato. Yango ndima Yesu na la vie na yo. Yango ndima Yesu ako changer vie na yo. Bien-aimé. Yango ndima Yesu na bomoi na yo. Yango ndima Yesu ako changer vie na yo. Bien-aimé dans le Seigneur,
quelle grâce, bien aimé, le Seigneur. Ah, uzana adresse ya bien, bien aimé, uzana balabala ba Yesu. Bien aimé, awande balabala na Yesu. Vérité na vérité. Vérité de vérité. Révélation de reva. Bona ba toyo Yesu akufela. Ce qui Yesu akufela yote. Ya uzo mona ko zara na sima bato. Tata pasteur lobini. Tata pasteur na kufa pona yo. Bien aimé, bango nyonso balunga ba na poto po fina bango bonga. Ndeli bozo na poto pasi bango bazala na biko binuté. Parce que Mundela comprena que faut na sala bolamu. Mundela comprena que muta kwisi mbongo na pesi mbongo na ye. Mundela azala kufa azu mbongo na pesi ba ko pesa na ba ONG. Mundela so me bana batu bana ba yindo azu bango adopté bango na ndako na ye. Bien aimé na le Seigneur. Bota la journal il démarqué qu'il était sataniste. Akufi atiki bomengo na bana ba chinois. Muto mwendo nini ya salamu. Oh église bato ayindo, oh la pasteur na biso, oh ba kimbangiste, oh ba branamiste, oh ba musulman, oh bato balingaka ba doctrine, balingaka ba religion, balingaka kozana sima batu. Poso azana sima batu, ta soma sa kufi, nzoka zalande na Yesu, tambolande na Yesu, bien aimé na le Seigneur. Bien aimé comme tout temps ba Bible, yo tanga ba Pierre, ba Pierre, ba Pierre bando tanga nini. Bando tambola na Saint-Esprit. Bando tambola na Yesu, bien aimé le Seigneur. Oh, nzamba sala bino grâce. Tambola na Yesu. Tambola na Yesu. Ko tambola na bato mokilité. Souka se nzambete. Bible zo ba aveugle ba bazo kondi ba aveugle ba souka na libolo. Bien aimé toke na message na biso na bondela au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées, na pamboli kombo na yo. Merci na thème kitoko papa na image yo. Pona ko la musabano ya yo. Balongo na biloka mokili. Balongo bakabola na bato mokili bato mabe. O bazo mema bango na distraction papa. Miso ya bato ekosi bato belé. Yango bato belé lo baza ko souffrir papa. Na ba vie na bango za bloqué. Na makamba bango za bloqué. Bakango na ba distraction. Bakango na via ba bar. Bakango na via ekobo. Bakango na via ba camarade. Bakango na via bakwiti bakam na via makambo belé pona misu ya batu azolinga pona ya akubakumona akoyi bakumona asili yango bazolanda kalo yenge pona misu ya batu eso mema bango na ba échec pena liwa yango papa message oyo esa misana na bomo ya bala no bakabona na batu wana que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons amen. Bien-aimé misu ya batu ko saramingi. Bien aimé le loba tu belé le loba fila bango eza bloqué pour na misu ya batu. Asumo na soka tiki batu bako sekaye. Soka longe na milieu batu bako sekaye. So bimi église wana batu bako seke kazanga bilamba aka ko laksa bilamba. Batu bako mona ndi bien aimé. Oh, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Tangue lokwana, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Bien me kangamana Yesu. Frère nanga landu pembela ti asela nga message. Tanga bongo motema. Avec na besoin pasteur moko. Pasteur nga azola qui n'est pas pasteur. Banzela zo bunga. Bien aimé. Après au mona vie à pasteur ango. A dit non, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Azonganda kunaye. Bakoma kusambela na mosi na bana lelo tala frère lando tala banzembo pembe banzembo bazosala kitoko azande na Saint-Esprit bene mezala na nzambe nzamba tinaka ba messager lokwa abiso ndenga tindaki ba Moïse ndenga tindaki ba Noé ndenga tindaki ba Abraham ndenga tindaki ba 12 apôtres eza ba messager po yo bandena ko sa pa zo ke tina banda kwa batu bene yango lelo na zo kota na banda ko na bino na nzela ya internet bene me muta c'est l'église de bâtiment ke ndakona 10 ans 20 ans ate ya kayo nini na lokoma disciple te bati ondo Yesu yemo kotenela Zaché comme pe disciple Yesu atinaki na ba bâtiment te bien aimé pe Yesu tonga zonga ki ateke ba disciple na ba bâtiment te bien aimé na le Seigneur bolanda ba onte so ba ki bomundi ba bâtiment no so nyoso ko kweya bien aimé bâtiment Yesu ko sala sande mutu akoma akamande na ye asana na molimo santo bien aimé na le Seigneur. Voilà bien aimé autant on a versé na biso liboso. Voilà, autant on a versé na biso liboso bien aimé nazali na psaume 119 verset 37. Je lis au nom de Jésus-Christ. Détourne mes yeux de la vie des choses vaines. Voilà le signe en Nzambe. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Bien-aimé nzamba longola miss na yo na makambo zangatina. Bien-aimé nzamba altia ona nzela na ye. Bien-aimé misu ekosaka, misu abatu ekosaka. Batu so mela drogue, ba moni danger. Le big natala ki même témoignage ya kulutu na biso Jonolo asalaki na petit frère na nga ya Doyoué. Ça c'est mon petit frère à Doyoué. Mobali ya mwana. Voilà.
malgré to betema ba chicote, c'est parce que to lingaga mingi, to lingi azala faux chrétien ti pour que ne li felo. To linga doyu azala vrai chrétien alonga ba lox. Ba lox wana et ça là vraiment un païen. Voilà, et puis dans ma photo ya mutuna bando tia, voilà yango to petaka fimbo pona yango, mais to yina ete asa frère na biso, ngai ba nyusu na dénoncer na yina kana bango te. Na idara bango nde bazonga na nzela nzambe. La prof natala ba vidéo na ya doyo. Voilà. Donc voilà, natala ki misomo ya Jonolo, alobi ndenge ba boakela ki malade ya drogue. Po melaka drogue na ba musicien ya mokili. Bino bolinga ba musicien wana. Bokeba na bango beneme. Bokeba bala banzembo yolandaka. Pona jalousie. Omoni siko Jonolo pona misu ya batu, ali ba drogue, ba nini vine bebe alinga kufa beneme. Donc nzamba salier grâce yemo ko bina ba prière voilà, mais lelo na mono ndeya zo zongela pe makambo sa musique yango nzamba saleka grâce bien aimé. Misu ya batu ekosa yote moni vidéo verset otangi misu ya batu bien aimé ekosa yote yo pe faux pasteur osenga badim misu ya batu zo kosa yo ongo koma lwa pasteur wana ongo koma lwa pasteur wana ongo koma lwa pasteur ninga senga badim yo pokoti badim zo bien que badim et ça dans la nouvelle alliance et puis badim mango pe dans même la seule alliance et ça là kana ko pe mbongo te voilà mais okuka na kotika na luenge po na ko soutire mbongo ndimo ke no li felo malgré ça ba pasteur sous saka penda tinda voilà binosko beaucoup mo landela bango pe beaucoup mana ba mbongo ba l'argent facile ba pe no mbongo facilement ba po bozo kosa bango li felo ndezo zela bino bondime na bino pona miso bato orebo senga pardon bobo ko senga pardon moko senga ka pardon mais malgré ye pa akende sur banzela ba be shora kwetu asenga ka pardon ne wando senga bato ba dim asenga ba tu pardon no senga so bino ba dimité malheur ya ye akomiso ko senga ba mbongo na ndenge mususu o asala bible o asala bo ayeko baby sale sous makasi et puis abatisa rappel bato na ba c'est terrible. Mawa mingi. Nzamba saleka grâce. Bien aimé, au mon verset, toke na verset mususu, au mon lolo totangawa, toke na Matthieu chapitre 5, yoka. Matthieu chapitre 5, naquel on a verset 29. Voilà, je lis au nom de Jésus-Christ. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Voilà verset kitoko. Babi soki misne so bemo na kufa longola yango. Bien-aimé, et avantageux pour na yo membre na yo moko boy et beba kenzo to mbeko tana li felo. Babi te ko olongola lis et ça relaxing. Relaxing na vie na yo. So ezane loko moko boy ça la bien te. Bien-aimé tika loko wana. Tikelo kona ke emima yo mutu mobima na li felo. Voilà, tala mingi ba kuma ba droguer pour na miso bat. Mingi ba kuma ba ndumba pe ba zwa ba sida lelo ba kufa miso ba vraiment malade. Poka na miso bat ba mono na mibali ya mbongo, ba mono na basi ya ba mama commerçante. Ndo okomo bimana bango, ba mso okoma ba homosexuel, miso okoma ba lesbienne, po na ba mono ka danger, na voiture ya danger, bilamba ya danger, mais okoko zobilo kwa noso na musala. Biso toza belo kwa noso na mikini misala, tozonga na banzela bangangate, tozonga na banzela kuyiba batute bambongo, tozwa yango na nzela misala, tosombe pe bandako pe mituka, totambola kanango au nom de Jésus-Christ. Voilà. Voilà bien aimé, tosali yango te po, tosali yango po na tosali yango na banzela mabete. Nzamba le bakum taulia na mutoki na ye, pourquoi bobo ko kine misala? Ta lelo ba via batu baby, ba via batu baby. Yango beneno Seigneur message et ça pona yo keba na miso bato keba na ba camarade ba memauka na banzela mabe keba pe na ba membre famille musubi ba memauka na banzela mabe keba na makama mabe bien na le Seigneur keba kanga mande na Yesu Kristo nazo bondela pona yo au nom de Jésus Christ papa pambola ndeko alandi message yo pambola vie na ye pambola famille na ye papa soka zalaki na miso bato ezali kokosa ye longole na miso bato papa miso bato tindaka tiaka ba meshe lokwa mami wata miso bato tsalaki alata mabe lokola ba danseuse alata mabe lokola ba musicien frère na ngai a baby sabo moina ye mingi batiki ba mandefu papa lokola ka ba misia mokili ba sela ba kuma lokola ba danseuse ba Beyoncé papa sala bango grâce pona miso ya batu bangi bangenga papa nzoka ko ngenga na biso ezana molimo oh papa basa briser bango papa po te satana mona bango soute satana mona ka mutu oyo asane loko ya ye yango papa batela bano ya yo délivrer bango briser bango papa bazala ba vrais enfants de Dieu papa makila ma est-ce c'est bon baba na yo no se kanga ki na fi na bango fungwama banguna na bango bazala ba marche pied na bango au nom de Jésus-Christ bien aimé voilà nzamba pambola yo ko bosana te
tindelanga vidéo na yo ata ya 10 minutes, ata ya 5 minutes, ata ya 3 minutes, osali témoignage, toko tia photo na yo, pe toko tia yango, pe toko lobela yango, po bana nzambe, bazala édifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. CongoDialogue.com.